001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Bongo ça na force militaire na Congo Promo. Bongo Kande le ber wata. Mais pendant sikoyo batisi tout Bangini. Moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci na Congo Promo TV. Pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tous na Boston on Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Loba il comment me ménage. Loba. Et ça, problème, il y a couple. Et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, mais ça concerne tous les deux. Pourquoi me minga? Pourquoi me minga tu as sur la voie? Expliquez, docteur. Docteur, c'est l'orier. À ce moment-là, il y a un faible, un mou, un coquille au thé. Expliquez, docteur. Docteur, mon ben n'a rien à pour azo kokate. Azo kokate, ma kamnanda pour azo kokate. Il y a un atelier pour trouver solution. Azo kokate? Non, azo kokate dans sens de l'expliquer. Docteur, mission sur ça. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais il y a tant de choses qui attention, pas stress, misala. Mais dès qu'ils avaient là, assis ma kanga souté. Assis ma kanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu. Na mutu, na cause un peu fatigué, na je peux pas. Bon, il ok, na comprendre que bon, le pays va problème où il y a tension, pas stress, pas surmenage. Ce qui mutu a ça un problème d'érection, n'a il a conseillé quand même produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les alliés produits 100% naturels. Et ça, complément alimentaire, et ça, la vitamine A, la vitamine C, et ça, la protéine, et ça, produit beaucoup de mélango, en fait, une fois tous les 2 jours. Dans Katiwana, les alliés, 6 sachets na Kati, au Kombela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la vie 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kaliwa, ce qui Maxi Bien-être était de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup, Toyo Bango, avec Yves, Ipan, tous, quand c'est la fin de directeur des efforts, la fureur de vaincre. La série continue toujours dans votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains, hein? Et boss à Boston, merci à toi aussi, Raïs Kang, le super pour caméraman, les vaillants, Raël, Yamakasi, Akatia Mbora Oyo, tous à la caranayo, parce que le tigre la scénario. Merci aussi, Babi, bonne fête. Bah festivité aux îles Rakitoko na RDC, les îles Rakitoko pe na poto, les îles Rakitoko partout. Donc merci. Na Blanchard et tous la femme propre de la belle et donc de la ville. Na Katia Charlotte, on a babi colonisé bango. Na Bosanyote, Galba Pelé ou tout malangwa quoi. Samuel tout fils congolais. Na Pesimote, na Paula London Schengen, la baronne maman na princesse sans oublier Harmonica A-Cassette, c'est pas parfait. Moté ma dodo soit de Lili Akolo, Lili Nzakomba l'image de Dieu, sans oublier maman Émilie Nzemba. Monter mais tous pépélés en bétolo, on est toujours ensemble. Tous à la cara à la canabo sagnoté. Alex Mwini Polo Heavyweight movie à Kati depuis Londres. Mon konjabana kitambo na bosanyote ya Kati lisusu. Nayo masoza kitoko champion kabango chikuna na kata Switzerland. Plaisir à trop. Mabisiki ya ko papa social, balbi ba festivité ngo yote. Kota 2017 na force ya Rosaranté na Bosanyote le président Claude Ndombasi ina binonde masoleza toujours kitoko. Donc là je tiens à vous signaler que notre artiste comédien vit de loin azalelo transféré na Inde pour na faire poison bobi banani batiake poison to lobate to kotanga pe kombote mais to solo na artiste na lelo baloba naninde asali likambo ya mabebo pour na robo artiste lelo bobi que na pièce théâtrale soki artiste vit de loin zati
mabe ezali bato bakotala yango ndenge eselingandi donc ndenge elongo banité comme disent les Kinois. Alors toye okota tosula na bango toyeba nini esali ke bandeko mosusu batela artiste na biso préféré vie de loin Poison. Voilà. Merci aussi na ndeko nanga Kati Jérémy Koulo Semi du Canada Motema ici la patronne la force de réaction rapide na Bosente Guillaume Tissoka le poder tous les Congolais à 4 États-Unis et sans oublier Maréchal Isouve Iyesa restaurant Yolezo na Kati Dallas Swana Babi Toutié tout ta na Kati tout sona artiste à vie de loin. Oui, bah comment bandeko bazako c'est la maté pour la leader na bon pour la position na bango nani elengo ma vie de loin c'est parti Resekangi c'est dire qu'en tant que road bien français de France to coach na kati Chris Etembo on est toujours ensemble voilà merci to est-ce que maintenant pas kela yepena fona fukama pas na ebite yinga fona fukama vraiment kela ndenge bien sango tant yokaki ozaki wapi kela papa na yo bonjour na ye papa no empoisonné le vie de l'un azokende and na likambo ya poison ezangu tuteke na yokaki tozalande na ye to voyager ndé na ye na pontu no yebozaki ngana zalaki bete absolument kambango zaki na ndenge ezaka ndenge zala kaka jaloux jinde moto ememi père nangana oh yebi wana banani batile siko jalousie yango pour que mema na place au biso to yebi ba collègue na biso ka théâtre ka ba collègue na biso to voyager na bango toke Braza Point Noir bangwana même moi koloba ba kombo ezate wana donc ekufeli biso na biso lelo azokende Inde un mot pour na bande ko tout ba sepelaka na vie de loin ba sepelaka na pe une question na tout na non ozara mukolo to ozara mwana muki Moi siko longole bilamba otuna est-ce que yo za moi sto moi mobile o répondre yoni o répondre yoni na tunate na ngana yeba ozara mine to ozara majeur ke yango wana pe na tuni moi no longole bilamba ba question za nga ba réponse ni mais normalement alors to meka soto longole bilamba to mona ke za mukolo moi no longole bilamba otuna est-ce que oza moi sto moi mobile o répondre yoni wow yo mo ozotala ki aza mukolo to aza mwa muke yo mo yebi ki peut-être aza mwa muke peut-être aza mukolo yo mo ozoyeba ki ndezala voilà le bali lo muke pour la bande ko passer na vie de leur pour na faire poison et surtout na bateau bachela ki yango yebisa bango nini bato nyonso balinga vie de loin dans losambo kaka priya kaka totika ye na losambo botika mpe lisusu biso na losambo po poison ekataki pa normalement elingi ezwa ndenga yo yebelaki yango donc elingi ezwa ngai mais selon nzambe nde asala soki mpe elingi ezwa ngai me nalingi nakufa jusqu'au oyeba ye ndeni ke poison yango ozwa yo mais nde nabete ba collègue na ndenge ya succès nabete bango banda na biti na biso ya Brazzaville tina Point Noir nabete bango na ça y est beaucoup na gwa te gwa kasi ka nzambe wana gwa ça c'est bien mukuse na nga wana dia eza gwa nabeti bango zwana nabeti bango bo vidéo siko vidéo ezaka comme c'est kokunda bango kaka tala niveau président vidéo esika pe aza apesi mbote bele voilà mbote opesa baba nani pe numéro de téléphone il y a liboso numéro de téléphone on a toujours code 243 89 45 15 899 nyonso alinga nkela bandela ce numéro ça bien plus 243 89 45 15 899 wana numéro na nga ya WhatsApp donc ndeti Rodrigue Maïtou na France vient na nga Patience Tchaba na États-Unis ndeko na nga moko Deborah Nza vrai chéri ya yo wana en tout cas boze belé Osman mauvais à moi et belé pena plus pe papa na nga vidéo esika azali bientôt azokine mbote belé voilà
Merci. Voilà, Kitoko. Merci artiste. Kitoko, maintenant nous avons conduit. Voilà, nous sommes déjà avec le chef du groupe, Papa Mavokele. Tous en pour que tout sur l'affaire poison où il dérangeait vraiment le peuple congolais, surtout nos fanatiques, tout le monde de loin. Alors tous en bango, dans groupe nous Mabolandi, bande communauté, surtout tout souk ça. Et pas chief parce que y a une mtaza orienté maramuni surtout besoin mon papier, c'est puis maram bébé. Bonjour Papa Mavokele. Bonjour, Ndekonanga Yves. Voilà, Bandobo Talabiso, Bazin est peu touché par rapport à l'icamé comme les millions de troupes, l'icamé à poison. Il y a un Okakiango, Ozaki Wapi, et puis regrouper cette histoire vraie, il y a l'icamé Nizaki pour que tu comprennes la Bandobo Talabiso. Ouais, dans la logique, l'histoire vraie, parce que l'histoire vraie, il y a une vie de l'homme qui a vécu Kango, côté à l'île qui a un point noir, na Kozonga nae. Mais on a le barrage, tant on a eu en tout cas, on a neutralisé par rapport à un groupe tout vient de Dieu. Donc, il est président, il est chef du groupe. Donc, on a touché ma casse. En plus, Dieu est bon. Ndenge sengaki ke kulandelana nos soins à mutu parce que yebika mutu a coûté cher par rapport à ma camion. Donc, ils n'a pas si pour nabicho. Surtout que pour un groupe na ba collègue musu ba comédien voilà tant boki sangango isali pasi alors selon bino bozo mona nanya ko sala mama be oyo ko sala ki artiste munene ko la vie de l'un o azali bongo icône na ma théâtre na kati moko na biso bino bozo mona nanya ko sima makambo bon na logique to ko lo baté que to préciser que mutu kengandi mutana sima makambo. Et à bande qu'on a besoin de point noir, on a assis tant pour telle émission, un chou bao mon ma bec ah li poison mais maramunyo so muto azo kanali kamna muto osali kamuye mo ibati na os kanali kamna ye mo pa ibati na osali kamna donc et déranger bande ko point noir te mais ali la ki onde kuna donc ye mo pa boya ki atanga presque bateau yo bazalaki na ye par rapport que oyebika précision exacte que mutu kingandi mutacheli ngashiko kotanga mutu bon yemoka boye na kotanga mutu mais izaleka pasi donc voyez joana basaki na bandeko mususu pe ya bactéries na biso ya ville ki ça pe basala bazaki na bongo na porte non oui bazaki na bandeko mususu ya ba comédien na ba comédienne ya Congo na biso Congo Kinshasa. Oui. Befeni ne bandeko salima après kolia poison na e kokoya na e befeni ne salaki les lovis de l'un a remarqué qu'il y a un poison. Bon, premièrement, biso groupe na biso tous les cas presque Congo Mbabatala biso tina ba province et ako sala ba contact belé tozana ngo ba kisangani ba Bukavu wana par rapport à ndenga comme ko sentir tant ndenga comme ko sentir au sentir mal njoto boy yemo yo lobana ayo lobabi ndenga na oyoka. C'est comme si bali singa eloko mabe ndako benga ndeko moya kisangani ndeko na ebisi ke sala boy apesi moi ba solution moko quoi sala solution boy mais là total non réaction nango nda sala ba solution na tanga meli ayo mona skoyo abando sanza tanga sanja santi to bengi ndeko wana lobi non filmer biloko nyonso sanzi otindira ngata to filmer to tindi ndeko wana lobi eza poison et coïncida ki pe ke ndeko ngo yana mwasi asalisa makambo wana azaki na kini ndo directement to benga yana to kende to mona ke amekino ko intervenir pour na makambo mais si toujours ba boye. Donc des grands nzamba sali mais azana route pour que continuer ba soin na libanda quoi que continuer libanda ouais azoke na Inde na bokasité nani asali que le lovi de l'un que ne Inde pour na olanda ba soin te bon moto yo asali que de loin que ne Inde kolanda ba soin aboyina batanga kombo na ça c'est ouais aboyina batanga kombo na mutu abikana nu mutu akoma na état bien après to tanga kombo na voilà ce que c'est le levier de l'un tiré biso azongi c'est l'âme na pas kolonzambe ngo kende wapi ngo zonga pa vi na yo ngadiede ngadios ngo kende pas janify to kende pas ya ndona biso po finance lipo to ngo kumbila kama solo ndenge zalaka te mais
na vie tosouhaitaka mabe te elinga eza mpe possible te atika biso par rapport omoni nde tozalaka bana nzambe nakopesa exemple ni ya bible bayaka na nzela moko me bapanzanaka banzela sambo ndenge bible elobi binemi na biso bayaka nzela moko me bapanzanaka banzela sambo donc elinga eza possible te atika biso parce que toyebi ke nzambe aza toza bana nzambe elinga ezala kutu te atika biso. Ouais. Maintenant pour les artistes comédiens tout battre la chose bazal Liban mboka et bazal partout et même la ville qui tient ça oui ça bon on y prend les Kambeko les Libino la troupe Nabino tout vient de dire oui ça bon on y artistes congolais nous surtout bazal artistes comédiens premièrement la pesi bande konyo so ba comédien o ba assister biso Mexique par rapport à nini ba msou ba assister biso physiquement ba msou moralement surtout que ngana za chef de groupe de vie de loin l'artiste tous en à faire poison. Je continue, tu es tout solo là, tu es bas. Bonjour artiste. Bonjour grand journaliste. Voilà, ouais, na groupe tout vient de dire, na acteur comme on a Fifi, batebe batala biso libanda batala babilo na biso, na jouer Fifi hein, muta ba français, jeune moi na ba style moi sika. Mamwa TV ni za lave maté na même style mo liboko mo panzi ya Fifi ni yeyo. Pour mingi za français ba bazwa ya Fifi acteur na kati ya groupe tout vient de dire papa vidéo. Voilà. Affaire poison et le routine biso to luka pena bino to so na bino parce que l'autre fois to na yemo to so na mambo poison yo ça qui vraiment passe na bana poto mo kilimo bimba. Alors tant que président na yo bateli poison et ça qui non ndengeni. Ouais franchement et ça non bien été passé à trop on a perdre nanga par rapport présent vidéo na zana surtout ya ngana ki TV na be théâtre té na bi théâtre et pas na dans un groupe ni ngana ko di théâtre non c'est la plus succès au monde entier batala ya Fifi grâce à vidéo présent za libanda et puis surtout bima moi trop libanda grâce à présent point noir te ma pas plus de bima na biso libanda moka to ki na grâce na koyoka poison na vraiment et affecté son trop groupe nga on ba aina voyage aye parce que voyage adaki tout le monde na point noir tout le monde les cas vers février tout est au ya uti braza et ayiko senga tokinde biso nyonso azaki na to sola kana ba WhatsApp on ça non dès que na ozonga na oya na bongisa na so ba ndizala par rapport à hier tu as rappelé la répétition la journée tu as normalement ni tu répéteras mardi jeudi tu es présent fois parce que tu tourner mercredi tu es les mardi en présent et tu cabane na biso normalement le mercredi na tournage pendant na tournage pièce na biso tu tourner en so mazali pe na 6 na tournage tableau moko tellement zaki te ça les mois temps na notre tournée na tournage président été ça puis na tournée na zone na écoute même parce que le jeudi les dara bureau et comme misagnon sorti va pas moral là-bas tout parce que le jeudi tant tu es en répétition juste après revenir devant la mort au sol là ne va expliquer non président na bongo aller poison ça les poisons on a mon grand on a un bon on a bon habite présent les poisons et ça là bien donc tout bima moral bien té to ka bon présent les poisons ngamoko et tant ça pe na ne obela to yo binga bien ko mtabenga na téléphone abisinga ndeni besinga obela c'est présent na obela mais on a yo ki wana asinga te tiana se ya mamuya na bité presque pour mona na ena ndaku réellement parfois on a quand ça ils attendent sous moi mythe mo pour président sous commun na yé na ndaku na moni ba photo nengi président Sanzela ya koyaki donc gloire mais oui donc grâce à Dieu président batu bazala ki wana tangu akoyaki azena batu na ndaku mbaida ki do akoyaki non que pour nga liboso no kan satam sous je bi ka présent comédien na moni ba photo to na komo la sangabi so na vivre boya nzambe et puis grâce batu bazana na ndako jour ngo ba ndezara présent tara muto batu na tongo batu ba mo belé na ndako a kita na escalier ndeko koya koyi batu bazaki wana ba massa msuzo wana ba mufuma zara wana ni présent wana bandala na bandali pani na pa pour so kuna présent na batu belé mais biso batu groupe avant na batu ndé batu ba yeko soaye ba kina hôpital monde entier ils ont moissonné à l'hôpital et affecté biso makasi na groupe et affecté biso parce que suite nango monique ba tournage mo la neti nga na tourna nayi na tourner té et puis na film mikolo pasate to zota lango za ça vrai et c'est presso poison za lokuta présent ko vendre nayi pas tourner té où ça fait 6 épisodes nga na tourna nayi ba na poto ba ta la pièce na tourna nayi to a tourner té
On a tourné le système de téléphone, on a dans le déplacement. On a tourné dans le déplacement pour nous tous masquer. Les bébés sont même dans les réseaux sociaux, les Libanais, mais c'est quoi? Il y a réellement présent empoisonné vraiment. Voilà, maintenant on a bandé au bord de la biso, ça va on est au balinga vie de l'un, balinga groupe na biso qui toko et puis balinga tout vient de dire oui ça va on en tout cas mon entier va balinga biso ba fan nanu ya papa chéri vie de biso benga ebongo papa chéri la comédie donc ba tout balinga raé bana poto monde entier qui bolanda na Congo promo bo soutenir biso. Vraiment dans les bons dans les temps on a posé un soutien dans moment où président la biso vraiment moment bien en tout cas bana poto bo soutenir président la biso bactère na plutôt se retrouver ba ya fifi ba tout balinga ngai na ali o tuna o benga na plus 243 89 41 86 855 plus 243 89 41 86 855 ba to banita msusuke a confirmer mambango songo comme s'appelle le président et comme parce que tous allons à tout moment quoi donc moté na bana poto tout ba la monde entier États-Unis partout venanga risque bien so ça na gelor bien so ça va tala na Italie et moté na venanga mukonza reine venanga vraiment na pese moté côté ali venanga prince makuba na pese moté na ba tout ba tala ngai bosé belé donc tout ça n'a pas si au cas trop ils sont tous souffrir parce que de tournera tourner singa vraiment non souffrir dans parce que na tournana président tout moment donc alors là de tout ça la ni babilo au moment président na minute à tourner non souffrir en tout cas na poto ya fifi groupe na tout vient de soutenir lui. Voilà, merci mon frère. Tous en devant biso donc petit na double garçon de Tomike hein guest à mon l'air mon maman ma caisse tous années awa Yves Pania non musala toujours bosser quand ngi zalaka alors mon photo monio tu se présenter o ba toy ba sokozana na kati ya groupe oui bonjour comme on a fils et nazali moko ya bactère et en même temps naza serviteur de Dieu au Nzambe atinda na groupe oyo donc c'est un peu ça et bisika surtout bozolanda image o bambote na bino et shalom beaucoup plus Nzambe a battre la bino kimia. Merci non premièrement pour na bolingo au Boutalisi vis-à-vis à Bichot. Donc c'est un peu ça ce que je pouvais dire pour l'instant. Fils de l'homme, fils. Nous joué la pièce au tourner ce destin dans la pasteur. Et je crois aux Hollande. Merci, c'est un peu ça. Ça c'est bien. Alors les lots qui président nayo vie de l'un à la poison, mazo transférer Inde les lots. Pourquoi le ndonga epsengande to sola na epsengado ken Inde les lots pour faire poison. Pour le banini et puis que banani basa les locaux wana ko tila muninga na bon acteur munene mboka na biso la vie de le poison bon ils a regret makasi na ko babu kota la président vie de loin na binga ki papa parce que grâce na ye le monde entier bazo monde ba figure na biso et les autres toujours appel par-ci par-là ba soutien par-là ils a grâce à président vie de loin. Mais bato mokilo bazon da kosale mabe bakani kosale mabe na kolobaka nyo se futa makanasi président vide le papa na biso azali mutu moko aza ouvert na mutu nyonso azali simple na mutu nyonso aliaka na bato nyonso tout asolaka na bato nyonso tout c'est-à-dire pour na ye ko imaginer que no mutu akosalanga mabe les prévenir mokili balikuwa sale mabe na nzela ba poison et Nzambe na bolamu na ye abateli eta msuti sikoti azingazo kende ba Inde boy yo muto kanaki mabe likolo ya papa mumba malia libota muneno tozali nga lokola mosala Nzambe na kuba Nzamba ali biso me na courage na mabe te na kobiso ka non mais ka kosuki sa pona tant baninga bazo ka ba progresser yo zo le gros ça to sima Nzambe akosepela te. Mais il y a les bons dieux Zara que non naza atako konani batute nazo remercier Nzambo na sambelaka abateli santé na ye aza bonne santé bien que etikali ezara que non misala ya minganga mais Nzambe ndekolo molimo abatela ki molimo pe président azana ye en vie qui mia na public qui mia na bato nyonso bazola dans monde entier il y a mingi kolekezaka soutien auto singezaka aide na bino lisumi na bino yango ndezo pesa biso makasi bato nyonso balinga présent vie de l'un na groupe tout vient de Dieu n'a pas mbola non Nzambe parce que groupe comme tout vient de Dieu tout ba nyonso uti na Nzambe alors moi na Nzambe est-ce que sozali o eza groupe na yo problème ezubiso ezuyo le poza président na yo vie de l'un azali artiste soit CPI ça monde mobimba po azo c'est que ça ba uti lelo batamite mabe oluki ba longola yo muto lingaka e
contribution na yo soutien na yo yango est important. Ça c'est donc il y a mingi kolbaka yango na pesi merci na souci wana ya bato so baza yango ba source il y a information réellement likambo za vrai to stobi eza ya solo vraiment toza ko affirmer bino eza ya solo. Merci na bino besoin souci nazo pesa mingi ko remercier mingi na ba na protote ba o bazana Congo mobimba na Kisangani na Lubumbashi bato tota Kisangani ba fanatique etu ta Katanga ba o bazali na Angola Syrie mo ba mobangi vraiment na sanité mon général direct vous en France nzambe na lo la vraiment asunga bino bo soutenir biso c'est un peu ça mbote na bato surtout on est là et on est ensemble. Merci. Voilà, merci Pasta tous amena ma sœur. Bonjour Yaya et comme on a ni se présenter aux ana katia troupe tout vient de Dieu. Oui, bonjour monde entier. Ngai Claudia na katia tout vient de Dieu. Naza mwana actrice moko ya papa vie de loin. Salam sana nga. Lelo vie de loin aza transféré na Inde. Na pourquoi lelo nous na bino bato kende Inde pour na soins appropriés pour les kamo tali poison. Alors ton yo kakiango et ça yo ndenge nini et tant que moi na katia groupe. Pardon pour ça na mwana lunette. Et puis c'est passe makasi. Talaka biso binga Nzambe papa. Même si on contrôle le téléphone, on a besoin de papa. Donc, tu as libota et nous vie de nos anangos. Mon thème m'a bécara ya battu. À celle bon est l'autre côté. Mais bah au poisonné car bah les poisons koufa excuse. Atika bana oyo ba forine o bimisi sika na on peut kutu to yeba ni na biso na monde ngoti. Donc et puis si pas si makasi donc to yeba tande ngo lobati. Prévenez pièces na biso à présent ça zate a les kate a kokate donc so c'est moi le kamukie boy paiement soit meki boy paiement mais grâce à Nzambe kaka to bunda tema to abana na elle accepte pe moi mo sala ndambu nde to bunda pièce on ti to comme son na suka tout ça on fin c'est comme na te mbongo transfert wana na Inde est-ce que bino monga boso li cotisation to ka bato yo bazara paiement la vie de l'homme et surtout na bino bato bota la biso li bana mboka partout dans le monde les kambo etali biso ni surtout ba congolais artistes na biso vie de l'homme as artistes monene boy bi lelo pièce théâtrale moko ce qui vit de leur zate c'est un problème pour battre batala yango alors yo sepela na musala vit de leur sala ko sepelaka na bana o yazo formé pourquoi pas kotia le meya na makambo parce que ça moko ba icône c'est une icône ya mboko na biso il faut to soutenir jusqu'à la fin alors banani bazotia moi le kasa na bon moké pour na ndo na biso akine ndazo kenelelo oui ndingo ke lelo eza makasi na biso mo bana na ye makasi na ye moko nde sengi ke abima na mboka o akinde akizwa traitement libanda mais bat oyo balinga vie de loin donc talaka vie de ne soit azata na pièce moroté donc c'est de kuya pamba ana kin so vie de loin azata nsu basomba ça c'est vrai bato bana bolingo na mawa wana o balinga vie de loin partout dans le monde to lobité o suki wapi mais partout kaka ba mika moi muke ko soutenir star na bango o asala ka bango ke lem susu bando ko bela lem so vando zena kanda mo botali vie de nosiki alongolo moi AVC mo bona nzoto bolingo wana vraiment voilà et mbote na bandeko numéro de téléphone so permettre pesa bato pe ba sepela ko benga peut-être amso na nzela na yo et ko sabe ba bengi ba numéro ya vie de loin ba soutenir ka ningezalaka. Bon, balto bazale msusu na poso ko soutenir président na biso. Numéro na téléphone est 09 90 65 67 30. 09 90 65 67 30. Talaka papa chéri vie de moto pamba, mi pesa na moto pamba. Lelo so biso pe to comme na moi mukieto yebana na monde ngo. Eza grâce ya papa chéri, siko azalate. Et puis si passe donc tout soutenir non tout soutenir donc star na bino azwa traitement aya makasi po biso pe to évoluer na msala ngo moto pe c'est pas nani bon malageza mama tout monde eza mama mabe maramba pasi
donc vient nanga vala te matondo katu babi Paris 17e tala passe tozana nango o papa na biso so biso na babino toyeba na grâce à vie de loin donc bozala na pe boka moi mawa moi soutenir papa na biso et ça moi bien na pesika mbote nanga na vala te matondo katu babi vala te mto asolola bien bazala na pe bien bambote belé sous na Micheline Zitissa na Belgique na suki wana. Voilà, merci tous on a biso le susu pona yo problème nani azoluka vie de lo akufa lelo nango se présenter d'abord bonjour nayo et puis se présenter na bande robata la biso. Ouais, bonjour na bande konyo so bolanda biso ngai kombo nanga abukana 6 fois. Donc moi on a vie de loin. Yom nous avons beaucoup boy. Donc yé tala ka. Vous tourner na ndona so tailler. Ouais, moi là. Ouais. Donc grâce na yo yebinga donc ce qui était mais moi mon boulot. Banani bazolinga babo ma vie de loin. Est-ce que boyebi makambo te boyebi nani yango zolinga sa makambo? En tout cas koyeba mutu yango wasali mambwana ngana ebi mais lelo azape caractère ya mboko na biso te azaka mutu na ebi aza mutu et puis na dénoncer aza penza mota mabe donc on a ben na ebi ezateke na ebi kombo na ye na ebi ka tam soucié par rapport à acte où il a posé ça c'est bien. Donc nanga na bino na ebi déjà à travers émission na biso to comprend déjà nani asala yi papa na biso boy to ebi ya mota mabe lelo transfert Inde azokende bino botikala atiti nini botikala nango na absence ya vie de loin malgré bimana zongaka mais moi ce que azokende na cas ya maladie olobani na bande ko to batala bino et surtout na bactère baza libana mboka ou surtout ba ope baza na ville ki tchasa ba yebi information to yisa bango nini déjà lobby na soir avant 17 biso tout avant 17 biso tout ti place azala qui bien que ya ndope sa penzate aloba na biso o ifala loba na biso et puis biso o to tikali to ebi déjà ni une photo sala donc toi-même moral donc papa na biso ndaki to bi ke ozonga très bien ozonga penza très bien pour biso bani ba soda ba guerrier to za to bundaka pona yango quoi. Voilà mambo te na bande robata biso numéro de téléphone PC ko pesa. Ouais, en tout cas na pesi mbote na bande konyo so batali biso na ba oba ebinga te na pesi bino mbote abuka na si foyer yo nanu wawina na Belgique mama na Naji mama banebele shuna wawina mon vieux Freddy Boula na pesi mbote maestro Feli Ogobani papa na Felicia Akasia Ogobani ya mama Karine Malwa. Donc numéro nanga ya téléphone eza plus 243 81 31 69 276. Voilà, merci mon frère. Merci à toi aussi. Voilà, on sert tout monir, tengi to za kombo, to mona kokaka. Alors on a bande bota la biso libana mboka. Ngi opesa bana mbote pour se présenter sur ozana na kati tout vient de dire. Na pesi bino nyonso to obolinga biso pe bolinga lava na pesi bino nyonso mbote na kipe mboka te ndeka na sepesa bino po bolinga nga alors na pisalwe bino nyonso kombo na nga lava makalele loko quoi c'est ça lava à lava oui à lava lelo bando bota la biso na sango ya mawa où il dérangeait vraiment tout congolais pour na likambo faire poison pour na artiste nene mboko na biso vidéo alors ton yo kakiango et ça là qu'on n'est pas tant que papa n'a eu à poisonner te dit que blog on est où misaraté et les misarapété tant que kakiango ozaki wapi et puis ça que non ndengeni premièrement ça lenga bien makasi po ozala molongi faut les kana bitumba po kombono etanga ma plus que faut les kana makamba pasi po nzambe akotombolo niveau ya ba pasi okomela nango nzambe akobouger te po azamte malamu avec batu nyonso yango nzamba bozwa mosuni mais molimo eza nzambe taka degré oui papa no kufati et papa nanga vidéo ya Charlie non jamais voilà mais mandeko so alobi ki aleki lolendo comment lolendo ba robinga na pièce théâtrale mo rejouer toujours bato ya likolo a monter likolo ba pièce mso zo ngoya te alinga ko vanda suna ba master te yango peut-être makambo bongo komeli bato ba wi bongo nzamba kimbango alimbisa bango donc jamais mutu oyo nzambe aza ko élever bando pesa tout le temps ba témoignage mabe po ekitisa moi puissance nzamba nga sala pona ye taka yimo mi benga moto pamba
donc asola mboka mpe azala bien kondima te ke wana vie de loin donc azala bien makasi donc bato wana nzambe ka alimbisa bango bon bazaka bato voilà lelo tokanisaki maladi yango esili tokasaki poison esili nango mais na Kinshasa bakoki yango te lelo azokende ande okoloba nini ngai nolobeza yango bongo te se esili nango mais pour na ka baswa makasi nde pour na olandela yango bien mais en vrai dit c'est là ki nzambe esasalaki ye donc oyo etikali kaka nde apesa bador pour na nga benga bador te baza bademidie taka bayeba nzoto moto mobimba okompa donc nzambe esasalaki ye mais apesi mpe bador te ape basala oya bango mais elo amabe eza su te nzambe esasalaki yango eza ngo petit problème baoyaka bapesi kama huile moko ameli asandi ye amona tata taka asepesa na bapaster na bapaye bato nyonso tu ye asepesa bosiko nzambe atika paster makasi mpona biso tozaka bien mpo paster avandi aotala yo mais mpo ayoka mwa mizika mokili eza mwa pasi mais biso toteyaka na babandi na bashege na bapaster donc bato nyonso tu biso toteya bango donc nzambe omona keke mutu mwa te ya makasi bongo akita donc jamais donc aza nani alors mbote na bando batala biso pi numéro de téléphone ça la bien peut-être à travers yo bato baye ko benga pona kosolola na bino pona makambo etali poison vie de loin ok na pesa no mbote makasi pa mwana nga masaka Sofia na Luanda muto osala pixel na za na bakabelo bateni banini bon non pesa susu joueur makasi pardon ye mama mutasolo li kaka tusilu kaka tusilu asola kitoko mwana na do na bona no kipango asola bien mwana nzambe kaka tusilu numéro na nga téléphone na bosani mwana nga Leslie Kini tout sens na mama na nga meta ba gros bisous mama ni mandombe banyansi lulu mwana SKK bon numéro na nga téléphone 090 27 56 028 encore 090 27 56 028 so bengi ozwa lava makalelo voilà merci to progresser muke ndeko maliboso voilà les gars nombo to surama muke apo to ozwa ndeko na biso alors Cher Komonani et puis on a une troupe. Bonjour. Na batutu ba Olanda biso, comme la Mimi Mongoyi, Naza actrice. Il y a trop tout vient de Dieu, il y a papa Videlo. Les lots Videlo empoisonné, au Rolobanini. Et ça que peine ni tango yo ka information. En tout cas, muto asale bongo. Nzamba limbisae. Nzamba limbisae donc. Nzamba limbisae parce que a échoué nae. A échoué ma BO ya sali et zongela ye moko. Donc asimbi muto basimba raté. Donc ameki ko toucher muto ba toucher raté. Donc et ça les biso passi. Tozale na mawa to lelaki mais nzamba lobi aotika bisote ayokisi moyinwa na soni. Mutonto goye baete. Mutosali mama be ya soni boy. Ya inyai. Ya inyali nde baloba bangala baloba. Mutasali mambwana toyebi aiba ke toyebi mais a échoué. Bozo tanga ndeko moti mabenda ngonde yango. To tanga kombote ye moka miyebi aiba peke biso toyebi. Siko maintenant oloba nini na ba fanatique to ya vie de loin ya groupe tout vient de Dieu. O bazo tala o ba sepela la musala o busala ba sepela musala vie de loin sala o bisa bango nini. Ba fanatique na biso tout ba fanatique ya papa na biso vie de loin. En tout cas, papa Zaki a poisonné, bien sûr, mais ça va. Boza tranquille. Ndengaza bongo, il faut qu'il y ait des ends. Ah, des batteries qui est, mais il faut qu'il y ait des sous-ends. Pour tarakuna, ndi ba ozo vraiment contrôle ya bien, ozo soin ya bien, mais boza la l'aise, papa ça va. Papa za lobito Zaki naye avant taki bisonyo surtout ensemble to solo là qui papa za naye bien. Mbote et puis numéro de téléphone à bande robota là yo. Bambote nanga na pesi na Elvis Alomba. Mokonja Wartelo na kati États-Unis Mimi Matu ndoi nanga Mimi Matu na kati Paris bamboti na yo Christophe Mafuta ya Christophe Mafuta doyen na kati Paris Mimi yot bamboti no ya wane belé Clarisse Lubaki yaya na kati Londres bamboti belé place aux alliés. Je vous aime beaucoup. Non, c'est la rablo. Numéro pesita. Numéro 089 71
81 154. Encore 089 71 81 154. Voilà, merci. Merci beaucoup. Tout bientôt là, tu vas appeler sur une très bientôt là. Zala bozala mo pembe na ngisala mo bien ko vana na ba chira ki to ko besala mo bien ko telemana bango pe le sous ça la plaisir. Mon frère bando ba la biso bangi ba yeba uzana nani et na kati groupe tout vient d'aider et puis tango yoka ki ma solo à faire poison pour acteur munene artiste munene plutôt acteur munene artiste munene mboko na biso vie de loin aza poisonné yoka ki on ndenge pesa ki ndenge ni. Merci tout d'abord comment on a bino vraiment pour faire déplacer ma colonne bino et pour qu'on soit vraiment une vraie information vraiment dans la source. Donc en tout cas vraiment tout ça vraiment énormément vraiment plaisir. Na kay na bino vraiment soyez le bienvenu. Et pour qu'on bandano d'abord na moni bande konanga ba holandanga déjà ba ebiki oeza Gucci déjà pour na respect na bino. Pour un respect na bino ba ebiki oeza piper ça là bien. Oui. Solo on peut que ça ah oui pour un respect aux ala en envers bango vraiment pour ba monanga vraiment bien ba ebiki garçon Gucci artiste et comédien il y a Papa Vie de loin oazo jouer Mamadou pembeni il y a maître Fouma nous on est jeunes boy. Mamadou azo luka bilamba pas Fouma Mouela quoi. Danger. Ngaye nazo ça que non pour nous pesa bino ka toujours un plaisir et pour nous kokende plus vite surtout na likambwana vraiment il y a poison et message wana tonge komela ki biso vraiment tout ça qui est vraiment triste vraiment na limite mutu moko te jamais aki ko zwa nouvelle moko boya mabe aozala toujours mesengo que soit ta fête ezali mais etaka toujours mawana famille et message wana vraiment et choka ki biso vraiment makasi comment on a vraiment côté la mutu malamu loko la vie de loin papa ayebi ko fanda na bato ayebi ko zala na bato très gentil aboya ka mutu te qui ba comme na niveau où il y a empoisonné vraiment et pourtant on a eu temps tout ça qui message wana surtout nga vraiment na za mutu et parmi na groupe ba pesanga moi privilège wana ya kolekaka toujours na télé comme sous couper ça ba news ba programme ya mamba groupe et tellement groupe mais tant on a quelqu'un vraiment on a kenda qui plus rapide surtout téléphone nanga vraiment na Facebook nanga WhatsApp nanga ezaki vraiment saturé na batu na biso ba fan na biso ya Paris comment na ba Brandon Dixerek na Paris ba Ingrid Isola donc ba comme ko tuna ni msango nini tuzoyo kapona vie de loin ba empoisonné boye ba sali boye aske azandenge nini donc pour maîtriser toujours Batouana, si pour ça vraiment ça qui empoisonné mais tellement sur total bien na Jean on comprend que non Lazare Azaki ndeko ya Jésus tu vois Azaki ndeko ya Jésus mais azalaki malade mais essengaki que intervention à Jésus il faut intervenir dans maladie à Lazare mais tellement maladie à Lazare ezalaki que il faut akufa pour na gloire ya Nzambe emonisama. Donc yango monaki ke nzambatika ki Lazare pendant 4 jours na kunda pour que un jour bat ba découvrir gloire ya Nzambe par rapport à la réalité o ekomi peut-être ezalaki pour na gloire ya Nzambe ezalaki pour que Nzambe a manifester gloire na ye par rapport ya grandeur ya muto toza na ye que comment na muto munene bongo artiste munene bongo donc toujours il faut que ba makambo et arriver donc c'est un peu ça. Mais Dieu est bon. À tout d'abord, tout le bakake. Gloire au Seigneur. Parce que poison au bachaki et les kaki nango dans les bons. Nous avons sali grâce à récupérer santé naïe. Mais pour nous kende kolande la paix moi ba détail ya mike pour nous kolande la paix notre traitement à la source. Et Seigneur qu'il faut faire déplacer à Kenimbo Kamoro Boko Azwa soin donc c'est un peu ça. Voilà, mbote et puis numéro de téléphone et ça m'a bien là-bas en poto bata la biso bana mokili mobimba yoga ba jibol mala mais c'est le nom les pics qui roulent valeur cash ne valeur le pas on a takicha ça na bosse de tous ces nous tangas immigration canadienne et américaine perdu au Congo nous sommes le cœur avec vous tala ba fête c'est en route donc fêter voilà en tout cas vraiment merci et pour la bande nyonso ya partout ya monde entier surtout bande on a sur poto au bonde komi tungisama to kozoyo ndenge nini Gucci et to komona ndenge nini numéro nanga on a bandano na numéro nangeza plus 243 89 82 77 340
plus 243 89 82 77 340 wana bokozwanga mpona bamessage to mosusu bongi botuna bobenga na numéro wana yango wana mpe ya whatsapp yango na utilisaka whatsapp na nga messenger donc ngozwanga mais mpona bambote badédicace surtout na bandeko bosoutenir oyo bozokabolama wana biso vraiment namoni Brandon Dixerek, namoni Ingrid Zola, namoni Nina Mpotu na Londres, namoni vie nanga José de Londres mbote coup de chapeau mo vie et namoni famille Mazwa Mobimba Dine Mazwa Meja Keita, namoni vie nanga Aimé Mpungu na Luanda et namoni soutien ma famille ça vraiment monene bandeko tout ya poto ya Londres ya monde entier quoi na lingarabino trop to lingarabino trop to zara pour nabino pour nos sabino vraiment bah plaisir en tout cas vraiment merci vraiment pour nabino pour na invitation nabino vraiment. Voilà, merci vraiment, ça fait plaisir. Alors, ma sœur, ton union, tu dois combo, tu dois se présenter dans le public au Baro Talayo. Merci. Combo dans l'orme, il y a papa vie de loin. Voilà, Lilo, transfert, il y a vie de loin, dans Inde, pour la faire poison. Oui, oui. On va na bateau, va se péler en bino, puis va linga kayo, na musalo sala kana kata groupe, tout vient de dire. Bon, dans le bakake, na bateau va se péler en président nanga. Na bato ba sepela na tout vient de dire ba bato ba sepela nga ngapela linga bino mingi biso yo tozana biso président biso pazana. Voilà olobani aussi na bandeko oyo bato sepela na musala na to sala pembe na vie loin lelo soki bo rataki soki bo perdre ki muto monene na la vie de loin ngoza na ndenge ni ngoza lo ndenge ni tala kaka tala papa la biso so lelo ngala za o na za lelo pona yi. Donc ça on est non premièrement dans l'élection dans le Libon. Oh. Diarrhée vraiment au Saralaté. Donc pour au Saralaté. Mais Dieu bon. Tellement to fou comme qui to zam total la teka yi wana za likolo. Et les cas non bien. Est-ce que nous avons si bino pina assuré bino habité si c'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon transfert il y a Inde pour nous. Bon, transfert à Inde ezaka moi ba touche ka mike mais elo ezate elo ezate un monde ba fanatique tout ba tala biso et puis ba sepela na bino numéro de téléphone puis mbote ça la bien ba fanatique na biso groupe na bino yango o sepela soutenir biso numéro de téléphone ngeza 089 277 64 35 numéro de téléphone nga encore 089 277 64 35. Mbote. Mbote na ngai na pesi na maman Jackie Makiese na Paris. Na pesi mbote na ngai na Pati Tour Eiffel et Benda Paris. Na pesi mbote na ngai mususu na maman Adrienne Mutema papa Felimi ala la Suisse. Na linga bino mingi mbote na ba comédien nyos mais mutuka oya yebika sa kibongo a échoué na. Voilà, ça c'est bien. Bon fait tous ayo komonani et pesana na kata tout. Ouais, avant bandana na ganga yo. Ça y est de loin. Donc, il y a que place papa Zali, place Otalango, place Bafania, ça va comprendre que petit coupure wana. Donc, il passe à Nabino yo. Comme on a coupé, on a joué les bino, il passe. Voilà, Lelo, ville empoisonné. Quand la mine était, tu as un gagné aéroport, alors qu'il y a un pour faire poison. Au Lobani, na bateau, batelaki. Vide le poison, bah oh bah ça qui est copa pour le vide loin à la poison. Mon tour on a foyer vraiment que on a 8 ans, on a 8 matins on a prié pour naï. Parce que Matthieu na Bible et bisi surtout prier pour na bangona biso. Donc to prier pour naï, to sambila pour naï nzamba pambulaï, apesi sous mikolo, ati la sous ba poison belé. Donc prier na biso ya ngwana. Donc prier bo se Matthieu nzamba pambulaï, apesi sous mikolo, ati la sous ba poison et belé. Donc to sambila pour naï. Voilà un mot na ba fanatique nyo surtout ba se pela na groupe vidéo. Mingi to lo banana ba fanatique na biso ba lembate ko soutenir biso. Ba soutenir biso na otala biso na financer, d'abord soutenir biso na domaine nyonso. Taka lobo ko moda sezoki. Nzoto mbeyo kapasi. To lo bapo ya bulo na biso. To sala po to défendre ka papa. Po ba lo bateke papa za quitté groupe on attendait zalaki. OK coupure zaki wana ba dinga nyonso ba zaki wana. Mais ba soutenir biso ba lembate ko soutenir biso pe to servir bino kaka. To servir bino kaka. Mbote opesa ba banani? Mbote vraiment na opesa ba mère Veli Bosso na Adolphe Zena, le défenseur de Makala.
la pesi Brita Dela mutema ya matampe international Verlotte Mbumba la pesi Bambo Tebele venant à Trésor Loa vu de l'eau télé poison Trésor Loa ndeko na vu de loin les qui nous Arnold comme battre la foufou mais na ce que ndeko na vu de l'eau télé poison dans ce ça attaque quelque chose et ça là est vraiment bien Baljini Mbaka garçon d'ouverture na fruit d'ici na pesombote grâce à Luamba na Lembate Gladys Dilwa maman na Alma vrai chéri ndoia mandiangu pour na suki ça na yebisa bandeko nyonso o baliba zwanga na nzela ya ba réseaux sociaux na Facebook na koma Arnold Nzamba so koti otininga demande to boya te to ko accepter mais et puis numéro na ngai ezali 089 85 607 089 85 607 wana bozwanga na Viber bozwanga na WhatsApp na pesi bino nyonso obo tele vie de loin poison na pesi bino ba meilleur vie nzamba bakisela bino mikolo da bino boku fate bozwa soutan. Ça c'est bien. D'autres joyeux pour que toi avances, tu que j'appelle Bakonzi. Tu sur l'appel Bakonzi parce que il faut pas mettre une version originale pour que toi avances dans Marambango. Alors mon frère, on va se présenter et puis affaire poison et ça la gueule n'engagé. Aliboso, merci vraiment. Comme on a Patrick Balox, donc et le Rwanda, biso netinga na vivant vraiment live. Des faits nango, n'engagé banda au salai pour aller qui ont vraiment na point. Na yuzaki wana. Na zaki wana pe na zalarana ye. Donc on a vu qu'il y a une réaction à poison dans les arambes liboso. Donc il y a fièvre normalement et comme il y a beaucoup de monde bimba. Attaque au thé la maman donc pour sauter la matin. Ndé tu as que lu kaba relation ndenge zalaka ko benga te mais tout mon ampo premier jour ayaka ye moko te bisanga te Patrick maman luka ba tchelinga poison. Ana oye bandi. Pour so yo mondo zabo so ki eloko mongo ya mopai côté o comprendre malaria typhoïde. Si tu as un type de boye, bakoto wana kaka, ndé apesi biso formule pour toi bakie mutaza na poison. De toi ça test ya ti vers ati, to tchena nzungu to zide kopo to tche to tokisi, amela etika la kopo moko amelango. Tanga yo melango bisoki ya sanzi. Bozwa nzete bo bando ba la bisanza na so bo mona ngo zei c'est que la poison. Ndenge petit bwana lobaki to sel pesa ki bongo za ki pena poison, mais siko na to assurer ba tout vide lo za normal. C'est normal end pour la nimisiko. Eza nzoto ti. Eza nzoto tango ozaki ne loko mo esili pa ba kukiango déjà. Mais na confiance pas pesa mutu confiance ti. Ezo senga so ke ne end pour na ba contrôle. Contrôle ya bien nzoto mutata kuto obela te. Car kuto ba sel en contrôle. Pour nzoto mutu. Donc ça va pina za pepel bas à l'aise ça bien. Voilà. Mbote et puis olobani na ba fanatique so bota biso. Ba tutu balinga biso Patrick Balox yo. Jenny Mavinga na Italie, Ben Moussamba na France, Choucha, Malbagout vraiment até. Malbagout bezate pour toi ne sengo moboye. O to banda okanisa yango te ko bisu to abeto kanisa ki. Bangaki mabe. Ya kusaka na kutu te. Ngana vivant ngo pena live. Ya beta so. Kope baby mbala mo. Te kope beba te. Si afongo libiso. C'est là. Mais to sengeka azala pour alobela biso na makam. Numéro na téléphone est 089 37 333 44 089 37 33 344. On a so bengi ngamono yamba mais ceux qui peut besoin na pour ça besoin d'information et vidéo. Tous amis mieux placés en personne. Merci mon frère. Merci. OK. Vous avez déjà le vous j'ai un niveau ça d'état mon Charlie non. Voilà. Oui, nous jouera papa nous jouera bien. Nous se présenter sous. Batubaye ba le sustan ba mon na ça ba bien. Merci. Na badina so Hollanda papa Nsalam bingaye mwana Charlie Nongi fi de loin o ba futaki. Na badbanya ba sala mabe quoi. Donc ba futé. Voilà. So il est le de loin a bendagi molimo kendagi. Yé ngo kende. Ngo zonga pa kokobar na binonga de danga Dieu sto ngo kende pa po Firenze. To y pas Janify. Soki lelo ke papa benda molimo. Alinga benda pete. Po babi o e komama ici komama. Ça c'est vrai. Donc il fidèle à zamon et la ka. Mutu azara bien, ton mo sel mabe nzamba permettre que au salaire mabe. Donc de là zamon et la ka ndé moko makila na écouter ti pananga mo na nsalambi. Donc il nge sa mabe kati. Donc na pesika peka koko so ke ulunga ke président le là da ki na gini pa koko nanga. Nengala kindete. Mais te
Ton papa zati. Mais le papa bateki. Le parcelle na milieu ya koko ezali pour la unité. Papa kulutu pe bazali, papa legi pe bazali. Mais tout le monde a un peu na famille, papa koufi msusu papa legi mo boyandimi azwa mwana. Mais ils ont que mwana ndima boso mwana ndimité. Ça c'est. Donc n'engala ndimati. Mais faut que kaka pour place makasi papa mbiso uta. Ipa ya koko na biso ngade danga dos moto mokwete. Donc taliki ati biso tona makilande ya ngade danga dos itage ba koko. Ouais. Autouti kuna père na sauti kuna donc ma bien ngezalate. Voilà. Mbote et puis numéro de téléphone bande wata la biso. Na bande numéro de téléphone on tient sur informations ya vie de loin ou que mambo ya poison ya nini ba miso pina papa za bien on a kende direct 089 96 86 443 donc 00 243 89 86 443 donc na bambote na bato ba se plan Nsalambi o babi ke azakoko azabu nazako côté Nsalambi yo bambote ga tona Claudie Mundiamina bambote tona Christian Mafani Bogara famille bambote to susu na secrétaire na biso Ivinongi o asali pina pour lelo Nsalambi azala puis bambote tona masanga de ko lo na famille nyonso tout fin d'aider donc na lela bino fort donc papa azali papa za dangwe azana makila ba champion ba o nyonso ba makita ba sai ba ndo ba échouer ba bakisele mikolo oiseau bakisele sous Fox donc moto. Voilà, ndeko, kombo nani besoin nani? Ouais, merci. Ngai Tatoukan Sebou, comédien na bino muluba. Ande mukuse bo. Mukuse na nga o ezapela donc na leki ku temoro na mukuse. Ouais, donc Tatoukan Sebou yo ba fan nyoso bo sepela na nga. Artiste na bino vraiment. Un mot pour na likambe coller la bino na troupe. Ouais, en tout cas esala biso passe mingi kotala ke président na biso tolinga mingi o monde atse mokilima ba lobelaka. Ake kuta na likama mobo ya poison vraiment ezaki vraiment choc makasi pour Nabiso. Merci dans les bons dieux où a salé grâce que vie de loin a rétabli santé vraiment ndenge vraiment comme il faut. Donc en tout cas vraiment président Zabien. Mambote na bando wata la biso. Merci na ba fa na ngani so yangola ya poto partout vraiment Mira Lua na Brésil. Nana Lumière, maman na Genovie, tout na kati ya Luanda, on a vraiment donc numéro na contact vraiment de Bobenganga na 089 73 68 354 73 68 354 ou bien beaucoup na Facebook bobeti Jetumbumba vraiment bozwanga ba fan nyonso ya poto na monde atier partout bolanda biso na donc tatu vraiment donc léger michuma fondo merci. Voilà, ça c'est bien. Mon frère Rolobani n'a likambe comme le paysan n'a pas. Ouais, donc décor machine yo. Moi non lobami ngité po bande ko si ba lobby. Topesika merci na Nzambe abateli papa pour te comprendre Nzambe moi comprendre vraiment que yenda za pona biso. Donc topesika merci à trop pour qui ba jeter to lobango boye po to moniter za mabe mais Nzamba na kana biso c'est bon décor yeyo groupe ça bien toujours travailler tous les canapés mamnyo sont normal mais kalami pété bomo na binoé. Merci mon frère de ce pays. Toujours avant tout ça qui est là. Toujours mon qui na mon repos jouera bien, on aura papa mais là le monde est vraiment très jeune. Liloba na likambo comme la bino et puis on se présenter d'abord. Merci d'abord tous les fanatiques où il y a tout vient dédié au papa Liboto Songambele ancien combattant blessé de guerre fils à papa vie de loin Nzamba ba leader pour biso bien kaye mo sakoli oye a créer raté mais a sakola kande création au papa Liboto tozaka na souci makasi parce que talaka papa na biso ndé boye ba ki déjà makambo elekela ki mais na mitu ça c'est bon calme ezali to comme Nzambe ndenge apesi ma force wana po talaka bana lion baza lion sa papa mystique fazala mambote pa bandeko na pesi mbote na pa Roger Ndonga le coordinateur wana grand frère propre na RR loya na Luanda na pesi famille loya tout na tous les fanatiques na nyonso bolela papa Liboto papa na fuma mwela merci. Voilà, merci papa Liboto.